tato solo la kate trop mona. Mais naïf sur. Mais dans le Kenya la présidence, Kabila tient réunion mon boye à 2 jours to que dans sa réunion. Par contre ça 15 jours. On va donc peser un ticket 2500. Réunion de Katanate. Pendant 15 jours 2500. Oh, calcul. Et là il jour moko. To provoquer ba sujet. Que non lobby photo solo là, lobby on est photo solo, il pas Némi. Il est vivant le président Némi. Ticket 2500. Jour, ça la fois 10. Là, on a compté ça des moules. Oh, on l'y a payé. On a payé combien? Oh, 500. Ça dit, ma pasteur va avoir un problème. Là, tout se repentir, tout le cancolo. Mboke koufi pour na pasteur, na répété le wana banda kala. Mais makamuna yo pe ba vérité et que Boumi Begis. Na préféré Batouba se repentir. To comme ba vrai leader. To comme ba vrai pasteur ba tche peuple na motema. To tika mensonge, to tika ba kisi, to tika magie, to tika lokuta, to tika ivresse, to tika kindumba. Nana zananga clair. Na milia ba pasteur. Na zananga clair. Na ba renforcement des capacités. Kaka na ba pasteur. Kende na ba biloko ya ba nani ba biloko wana za na ba pharmacie wana. Banani ba 600. Oh. Pasteur azoyela muninga pasteur kisi ya force. Pasteur moi elinga tala liboko ya ba biloko. Oh. Abi oyo papa soko zwa ngabi ngana na mwasi na ndako. Oh non biloko oyo papa soko meki okufa. Jour mon a kufa papa. Na meki. Papa. Ele kina mwamba papa. Na boni liwana miss. Na zongi ndako miso komeruzi. Mama tina otuna miso komeruzi. Ami mama tika na sambeli trop. Mais aujourd'hui que c'est une autre chose. Les pasteurs doivent se repentir. D'accord. Et là quand tout autres ça sous stade T, batu bazo ya na begisa biso T, batu bazo ya na ba confession T parce que les gens sont déçus.